na kati ya Congo. Toza na biso na bosui. Mbisi eza na Congo. Pétrole eza na Congo. Diamant eza na Congo. Cuivre eza na Congo. Coltan eza na Congo. Mais bien aimé, to se retrouver na ngote et commandé par ya batu mususu. Pourquoi? Parce que batu a mis tema ya mabe. Va faire des vies à mon misala na bango. Isinga na suka na ngona bisaye. Azala toujours na humilité. Liboso ya domaine na ye. A touché. Na komenoncer domaine na été. Mais azala toujours na komi kitisa. Na domaine na ye. Na bolingo ya musala ya nzambe. Alinga. Domaine ya nzambe. A maltraité en côté. Parce qu'il y a un chrétien. Les amis de News de Kin, avec moi Betty Massengou, salut à vous, hein. Je vous salue partout où vous êtes, en Amérique, en Afrique, en Océanie, en Europe, en tout cas partout dans le monde. Je vous salue, je vous souhaite le bienvenu dans cette belle émission News de Kin avec moi Betty Massengou sur Libanga TV, Africa Promo 243 TV, Canal Future One. Abonnez-vous dans toutes les 3 chaînes. En tout cas, je suis là pour vous faire un bon travail. Je suis là pour vous servir comme d'habitude. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Là, je vois l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Je pense aussi à ma belle, la joie Amado Pichouna, l'hymne national depuis France. Salutations à vous, la joie Amado Pichouna, les sponsors officiels de cette émission. La joie Amado Pichouna. Salutations à vous. Ya Noël Kikiani, papa na Victoria, Noëlla, Moté ma maman Titi Kikiani depuis Londres. Je pense aussi à la sœur Julie Bindele depuis Suisse, Bindele TV, vous s'abonnez Penango. Champion Kaembe na Kenya, no Kwabana. Donc, Blaise Kavaigwe et Chalère. Salutations à Yazada, depuis Suisse, Yazada Maya Lumusesa. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, et Mboka. Pourquoi te préférer le sujet Oyo? Parce que on a fait vraiment un constat dans Mboka Nabiso, rien ne marche. Il ne faut pas voiler la face, rien ne marche. Batu bazo lela, Congolais azo souffrir. Ba richesse otoyo kakao tozana ba cuivre, tozana ba or, tozana ba diamant. Ba richesse wana nyonso wana tomona kango te. Biso ba Congolais to bénéficia kana richesse wana te. Pourquoi? Pourquoi ils ont la catégorie moko boye kaka ya batu moko ba politicien moko beto ba pasteur moko boye ba ngone ba fandela kitamboka na biso ba ngone ba fandela richesse mboka na biso ba ngona basi na bana na bango na poto bango ne ba rouler carrosse bango ne ba somba ba belle maison. Alors Congolais azo souffrir na bamboka mususu bomona mutu soka za net exemple oza mundele omona mundele azo bénéficier na richesse mboka na mundele azo Azako se retrouver, permettez-moi, excusez-moi, Mundele Azako se retrouver, ma voix n'est pas si bonne parce que je la toux, et puis je suis enrhumée, mais je fais un effort quand même, donc soldat, ce qui est Tumba, donc je suis avec un évangéliste
le révérend évangéliste Gauthier Bokeka, Otokomeka, un peu qu'on parlait sur ce sujet. Bonjour évangéliste Gauthier. Oui, bonjour Maman Betty. Bonne santé. Oui, santé par l'amour de Dieu, ça va. Oui. L'autre monde a une émission na drapeau ya RD Congo. L'ingénieur Daf Moubama a inséré les biseaux drapeau yo pour que soit fait service mounene au évangéliste Gauthier Bokeka en pleine émission à Rosalango élément nango pezali awa na émission lelo oyena drapeau pourquoi? Bon, Maman Betty na drapeau batu mususu bako mona yango tisi elamba mais batu mayele mususu bazo mona yango Congo. Oui. Donc na Congo. Voilà. Parce que le Congo c'est mon pays. Le Congo c'est ma patrie, c'est ma bénédiction. Oui. Alors, pendant que ça bénédiction na ngai na ndenge ezo tambola vraiment tozo bénéficier faveur na yango, to pe ba intérêt na yango te. Voilà. C'est pourquoi lelo vraiment dans un service mon asala ki ya makasi. Oui. Oyo tu moko tu kolobela wa osenga pe ba insérer ba image na yango. Oui. Pona ko désinfecter ba microbe nyonso oyo ba sali ya nzambe ya mabe na ba politicien mabe ba bebisa Congo. Voilà. En tout cas, nous sommes en direct. Le numéro qui est affiché, c'est le numéro de l'homme de Dieu, l'évangéliste Gauthier Bokeka. Bokoko bengaye anytime. Ako yambayo, ako sambe la po na yo, na sujet na yo. En tout cas, vraiment, on reçoit vraiment solution na problème aux autres yo. Et ça même pour na makamtozo le bela likolo ya état sujet na sujet état mboka. Évangéliste Gauthier Bokeka lobi que oye na losambo ndenge vision nzamba kiso pona kobondela pona Congo ko désinfecter Congo. Pour la basai na nzambe ya mabe ya lokuta babebisi mboka onde batu balobaka baza pe na raison na bango que so mboka na biso o pe kufi eza ba politicien eza pe na basali na nzambe. OK, Mama Betty omoni na kati ya mboka. Oui. So tali oromona biloko misato. Eloko liboso oromona population ya mboka ya mibale richesse ya mboka ya misato ba dirigeant ya mboka. Oui. Alors, tendance ya ba dirigeant ya mboka ezalaka divisé par deux. Okay. Les hommes politiques et les hommes de Dieu. Oui. Alors, qualité oyo mboka est présentaka. Eza par rapport ya qualité oyo utaka na ba dirigeant ya mboka yango. OK. Siko so tali mingi, to potali lelo qualité ya mboka eza mabe. Oui. Donc cela veut dire bato ba dirigeant ki mboka entre les hommes politiques et les hommes de Dieu, oui. Beaucoup plus n'a passé qualité na bango eza ki mabe, yango est affecté même état ya nation na peuple congolais pe na richesse ya Congo. Oui. Kaka yo moko na introduction no bade ko lobake to kaka na Congo bozu ezali mais tozo bénéficier en côté. Ko bénéficier en ndenge nini? Pendant que richesse wana eza na qualité ya malamu te. Voilà. Na bité so ko permettre ngana ça la lecture ya passage moko mo pousser. Voilà rapidement. Ngaza na kati ya livre ya 2 rois chapitre 2 verset 19 à 22. Natangi Bible lobi. Les gens de la ville dit à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme elle le voit, mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plomb neuf et mettez du ciel. Et il lui apportait, alla vers la source des eaux. Il le jeta du ciel et dit ainsi, parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole que Élisée avait prononcée. Voilà. Na kati ya passage au mona na mboka oyo bazaki na bango na bozui richesse parce que mai eza bozui ya mboka. Oui. Kutu première bozui o eleki na mboka eza na mai. OK. Parce que otala bozui na bango eza na qualité ya mabe. Moyen peuple ya mboka ba se retrouver ezate bazolela lela. Oui. Alors, et l'eau ça l'a dit que maï est comme affecté na impureté de empoisonnement. Et ça li qualité à ba dirigeant qui mboka wana ba sali nzambe o bazaki na babale ba neko servir nzambe na ba magie ndenge mo pesa na Congo lelo ba roi ya mitema ya mabe oyo ba bandaki vraiment au servir nation d'intérêt ya peuple ya mboka te ndenge moko pelo na kati ya Congo. Yango zomona mboka ezo tambola malamu te parce que ezana batu moko ba détruisa mboka sur le plan spirituel et physique. OK.
Voilà, merci beaucoup évangéliste Gauthier Bokeka, c'est bien répondu. Mais lelo bande ko bazola na biso autour ba très bien que nzamba pesi yo mission ya ko désinfecter Congo avec du sel. Ndenga pesa ki na Élysée na mai o ezala ki stérile et bana ko produire eloko moko te tango mosai na nzambe asala ki service wala to mona ki mai wala ndenge nini e koma ki désinfecter. Ndenge mo pe yo sala service na Congo. Mais ngala question na ko zala. Lelo basai na nzambe ebelende bato bazolo ba ke soki mboka na biso Congo le komi na problème pour permettre nga vraiment natanga na ba kombo po eza question nazo tuna lelo pasteur Mukuna to mona ki azalaki na mutu ya président na biso akala président honoraire Joseph Kabila akumisaki ye même na cher bobeta maboko pona ye lelo abalukeli lisusu lelo asa na prison to mona même ba pasteur Denis Lesi modèle bakumisaka pe Joseph Kabila lelo pe alekaka nzima kakutu balia na bango mbongo ya loba kakutu azo condamner même pasteur Mukuna ndazo wanga na kibalia mbongo te. Tout ça c'est pourquoi eza le koso ya mbongo ya ba pasteur ya ba sali na nzambe nde ezo tinda bango bakende et vers ba politicien wana pona ko zuwa bozui pona intérêt na bango alors congolais azo se retrouver te. Mama Betty, ce na lobby mboka ba dirijaka yango na des tendances, les hommes politiques et les hommes de Dieu aussi. Oui. Et ça te que ba hommes politiques bon vier évangile ba ya na kati ya ka évangile ba kuma ba tei ba fungola ba église topé ba sali nzambe ba kota na kati ya politique. Oui. Parce que mutu na mutu azana coin na topé angle na nzamba tielie toujours pour na intérêt ya mboka. Voilà. Parce que ma bébé kwana na otanga ba komo na bango te déjà moko cité to oyebi déjà pe ba yebani déjà na mboka. Ma bé mingi basala parce que ba envia politique ba kota na kati ya politique. Nil part au monde mbongo. Te non mbongo wana mama mbongo wana bazo intérêt personnel na bango et non pour intérêt ya population congolaise. To tena mbongo à côté ba envia politique to esko ko fungola mbongo pour que bazo rane mbongo. OK. Alors nil part au monde le président Félix Tshisekedi a fungoli cette église a comme pasteur. Mais pourquoi ka bango ne baza ko envier ba comme ba politicien? Donc président atikali na angle na ye pona ko sa musala na intérêt ya nation. Biso be basali nzambe totika na angle na biso tant que les hommes ecclésiastiques pona ko sala musala na intérêt ya peuple ya nzambe na kati ya nation congolaise. Okay. Et non que toi envier nini politique poto anda ko zo misolo ya politique. Voilà. Pendant que ba homme politique ba envia ka pe évangile te pour que ba anda ko zo ba offrande ya évangile. Voilà. Tu vois? Oui. Donc place oyo nde mbilinga mbilingeza makasi yango wana. OK. Donc si je comprends bien, pour l'évangéliste Gauthier Bokeka, un pasteur ne peut pas faire la politique. Non. Mais tout le monde a évangéliste qui s'est mis qui la basala politique, abima même député, malgré moi comme on a kotara politique, makambu ya nzambe et comment qui vraiment ko boiter à eux tika na politique vu makamba politique désolé ka atika na kana makamba nzambe de même pasteur Azali président de l'assemblée provinciale Godin Poy a aussi la politique. Ce que un pasteur ne peut pas faire la politique. Pourquoi? Bon, on appelle ça nous l'évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar, Mbote Bisika Azali, parce qu'il y a une fois na solo na ye, na pesi pe na pasteur na biso Godin Poy Mbote pe basala nzambe nyonso Mbote. Mais na ndenge otangi bo cité bango na intégration na bango na kati ya politique. Vraiment to sala musala nzambe pona ko flatter bato te. To sala musala nzambe pona ko sauver libota nzambe. OK. Na ba acte wana tant que basala nzambe eza vraiment bien tendenge ba ndima ya kokota na kati ya politique. OK. Donc au servir nation et ateka yo comme politicien. Voilà. Donc ça là na angle oyo nzamba bengela yo. Voilà, merci. De toutefois que jamais politicien a confié à ton église et pas en a bambonga offrande. Voilà. Merci beaucoup. Je suis de même avis que vous. Pour n'engaper na préférera te ben azara vraiment contente te na ba pasteur oyo ba salara politique ba pasteur ba comment ba politicien parce que la politique nde to yebi ezana lokuta mensonge makamwa mabe na kati ba politique to yoka ba politicien belé comment ba tangisa makile ya batu. Alors yo za mosali na nzambe oza pona vérité. Tikalaka na vérité na œuvre de Dieu okoko sala nzambe kana ndenge ya musala ozo sala évangile ke kokota na politique wala nza point de vue nanga ça m'engage que moi au évangéliste Gauthier Bokeka lobi s'engage que lui voilà
ça n'engage que lui. J'aimerais bien vous proposer un élément. Oyo évangéliste Gauthier Bokeka a Outukosala en pleine émission. Et ça vraiment un service biblique, si je peux le dire ainsi. Vision Zambapé, ça qui est de prier pour les Congos, de bénir les Congos. Richesse automone au Congolais à se retrouver dans Yango. Suivant et on se retrouve juste après. Let's go now. Play. Toza na biso na bosui mbisi eza na Congo, pétrole eza na Congo, diamant eza na Congo, cuivre eza na Congo, coltan eza na Congo, mais bien aimé to se retrouver na ngote et commandé par ya batu mususu. Pourquoi? Parce que batu amitema ya mabe ba faire des vies na misala na bango, former na ngo comme modifier spirituellement. C'est pourquoi peuple ya mboka wana on va bénéficier intérêt ya bozu ya mboka na bango ezate remarquables. Asilisaka milelo mbula na mbula Sambe ya bomo asongisaka esengo fakala. Merci Jésus. Azanzambe nanga Yonde Nzambe abongisaka asilisaka milelo ya mbula milelo ya mbula na mbula Sambe ya mboka ya Congo Yesu. Azanzambe abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula silisa milelo ya mboka ya Congo. Congolais a se retrouver Nzambe ya mawa Yesu zawadi. Nzambe ya Congo satwa bato afandaka na lola andima kosopa makila Yesu kolo Yesu mama na yo. C'est Jésus. Amonaki moto esengeli azala na voka Nzambe ya bomo ayaki asopaki makila na ye Chandarebos akomi avoka na ngai Yesu pembeni ya papa Congo epai na yo Nzambe tika milelo esila Shaira maka yandarebos Reboska maka sheka ya maigosea Irebose neskutare baba baba bosaya Ramayanda yekerebose Isharia maigosaya Ike yendo sorieka maigose Neskuta brebosaya Isharia maigose Sambe abomo Yekarebosi Yosindili kolona se Simba mboka ya Congo suki ya pepe kubimate na moto na ye oya sanzambe Yondo oza Nzambe ya bomo Mama na yo Nzambe ya Congo lelo lokola ondimi ako désinfecter mboka ya Congo on fait que peuple congolais abika bonsomi na ye par na ye a se retrouver on fait que peuple congolais atika kolula mboka ya bapaya alula mboka na ye pa bénéficier bosu ya mboka oya ye. Et voilà. Welcome back. Bon retour. Nous sommes de retour sur ce beau plateau de cette émission News de Kina, une émission de Betty Massengou sur Libanga TV Africa Promo et puis Canal Futur Africa Promo 243 TV, hein, Canal Futur. Donc bon s'abonner na ba chaîne wana vraiment tozala na essayement makasi la joie de Pichu na l'hymne national, hein, donc depuis France tozana na évangéliste Gauthier Bokeka bien que tozo ke na sous émission. Un petit commentaire par rapport à service au Outukosala tout à l'heure na état ya mboka na biso. Bon, service wana mama Betty na batu oyo bayebi angle spiritualité ba ko mona ngo bisala sala net bonganga pe hein, mais bo makambo Nzambe eza ezaka bonganga ti. Voilà. Oyo satana sala kiza o a copier pa Nzambe azani loka sikate ya sala. OK. To makambo Nzambe ezaka bonganga. Par rapport à batu o ba comprendre yango te ba ko ba kiza bisala sala. Voilà. Alors sur le plan de Dieu ou selon le plan de Dieu eza bisala sala te. Voilà. Parce que na jango na kati ya Bible penza ba pesinga ordre ya kosala yango. Voilà. Na mungu wana ndengo mona ki na sopi likolo ya drapeau. Oui. Eza drapeau li soute komi Congo mobimba. Voilà. Donc on a désinfecté Congo
na désinfecter richesse ya Congo, Voilà. en fait que peuple congolais a se retrouvé, pe na désinfecter congolais nyonso. Voilà, mais ozobanga te opesi na message na président na biso président Félix Antoine Tshisekedi. Non, Mama Bettina Fingite na pesi message makambo nzamba la kisainga concernant le président Félix Tshisekedi pe bisika azali na pesi mbote na kombo Yesu. Voilà. Aza chrétien, tozo sala musala nzambe na polémique te, to tozo ba to akamoko boyete. Ya zo sala musala pona kosunga peuple ya nzambe na kati ya mboka Kongo pe no sala musala pona kosunga peuple ya nzambe. Alors ngai bongi na soutenir ye pe bongi a soutenir ngai. Voilà. Donc nzambe apesa nga message moko eza vraiment ya malamu pona ye pe nzamba lobaki na kati ya message wana a continuer toujours na attitude oyo nga na mona ki na message na mona ki atelemi pembeni ya ba mama na image moko vraiment ya humilité azo swana ba mama et après na simanango abandi ko kena matina mutuka ba garde Voilà. ba Et puis pembeni ba garde bazala kité. tanga bandi ko swana ba mama aboyaki ba garde ba ya wana azaki mana image moko ni bateke président ya république komi kiti ya makasi. Alors tango na lamuki na tuni nzambe ngi loba nini nzamba ebisinga lobi non église ezali mwasi na ye. Alors to pe église za mwasi na ye église yango c'est toujours eza domaine ya nzambe yango message ya suka nzamba bangi na ngana ebisa président Félix vraiment azala toujours na humilité liboso ya domaine na ye nzambe donc a touché na ba domaine ya nzambe te pe nzambe a continuer toujours ya kotombola ye pe ya kopesa ye mayele makasi makoki pona kosala musala na mboka oyo. Voilà, en tout cas merci beaucoup l'évangéliste Gauthier Bokeka. J'ose croire que bande ko nyonso bolandi biso vraiment bozaki ya rosepela surtout na message oyo yo monoza proche ya président na biso Félix Tshisekedi Antoine message oyo eza message euti tout droit et pas ya nzambe boko misela message oyo kozala bien makasi pour congolais na posa se retrouver social ezala malamu et comment le même congolais zo kale posa abimane mboka oyo atika Congo so biso so to bimi mboka toke Congo ekotika na banani bakotika na Congo oyo donc ezelo komoko vraiment ya malamu. Un dernier message numéro contact eza affiché okoko rappeler ngo pe pona ba onions bazana ba suggestion bakoki ko sala ndenge nini. Bon numéro ya téléphone angé ezali plus 243 oui. 81 72 18 8 encore 42. Le révérend évangéliste Gauthier Bokeka batunon so bana besoin na ngai babenga na numéro wana no linga mama beti na intéressé pe batu balanda service na sala ki wana oui. Pendant que barozwa ba extrait nango ndenge osengi yango awa na émission yo batala pe image nango du début à la fin to tourna ki parce que otiango na chaîne voilà. Depuis que chaîne balanda rango makasi. OK. Donc balanda vraiment ba mona ndenge nini na désinfecta ki mboka na mungwa selon ordre nzamba pesa gengai. Oui. Pe na osepela émission yo na service na sala ki basala effort ba komisela ngo mokonzi mboka alanda vraiment oyo nzamba tinda kingana loba concernant yepe concernant mboko ya zo diriger. Voilà, en tout cas merci. Maman Betty excusez na osenga na bongisa mwe loko moko loba yike politique eza ko sopa makila non. Ah, t'es na Congo c'est comme ça. Faut dire la vérité, hein, faut qu'on se le dise. Na batu o nde ba misana ko sopa makila. Okay. Eza malam pona baba sopa makila. Mais politique eza ko sopa makila te. Parce que sur dobi politique ya ko sopa makila, l'évangile ya batu bazo sopa makila. OK. Donc eza te kaka politique ko sopa makila. Eza ndenge ya mutu. So eza mutu ya mabe ya ko sopa makila. Te be faut telemela ngo. Biso ngana na interdire basala nzambe basala politique te na raison que politique basopa makila mais na interdire bon par rapport ya évangile eza domaine na bisoté. OK. Nini plutôt politique plutôt eza domaine na bisoté. Donc mutu atika na domaine o nzambe abengela yi politicien asala politique pour intérêt mboka basala nzambe to sa musala nzambe évangile pona mboka c'est tout. Voilà. Merci beaucoup ba professeur P bosala pe musala na bino nzamba pesa la no rotangisa. Oui, pour comme na ba professeur ba comme ba politicien. Sikoyo otikeli na rotangisa biso même pas na biso. Te ba journaliste batika la pena ki journalisme. Ozala ba journal mutu na domaine na ye s'il vous plaît. Hein? À tous aura moi 10 francs gagner na domaine na yo. 10 francs on a s'organiser na nzamba otalo boko eko mebele. Pourquoi ko envier ka politique? Hein, donc voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, évangéliste Gauthier Bokeka, d'avoir répondu à notre invitation.
je ne sais pas, peut-être le voilà, merci, numéro est déjà affiché. On y a besoin qu'on benga. Merci beaucoup. Et si na yo morope. Merci. Ah, vous c'est Joyce Davline. Vraiment, merci beaucoup. Okay. On se retrouve à la prochaine. Mais permettez-moi quand même de remercier mes partenaires. Ponsaka. Betima c'est moi son chaka ko soutenir Betima c'est de loin ou de près au balubara que Betima c'est moi koko zangata quelque chose tia koko zanga carburant te koko zanga moi et l'autre côté pour soutenir musala o eza la même méga pour na ko tia ba émission ndenge za ba imiter ko benga ba invité en tout cas. Que mon Dieu vous bénisse. La joie Amado Pichuna, en tout cas, soit béni au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci Serge Julie Bindele, Yoebi Kandeto Sola qui Bindele TV pour s'abonner, Penango et Belé. Il y a vraiment beaucoup de choses là-bas dans cette chaîne. Hein, donc il y a des surprises agréables. Merci à Noël, Kikiani, Papa na Victoria, Noëlla na Katia Londres. Et je pense aussi à Champion Kaimbe na Kenya, Blaise Kava, Igwe na Kenya, Chalère. Merci à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Merci à vous. On se retrouve à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà. Ciao.